Ma mission TV, le miroir du monde. Intervention opération, voilà, avec intervention opération lobby à 18h. Avec un cancer et estomac, avec un cancer estomac. Tant que tu découvres que ça cancer et estomac peut-être ça et comment qui déjà estomac et comment qui déjà cancer, voilà, comment déjà cancer. Donc na ba groupe presque belé na bantu ko tunanga bité na benga na bengi belfi na bi belfi. C'est vrai d'ailleurs kufi belfi c'est la maison. Il y a des kufa qui qui vendent c'est vrai bon ce que va pas qui t'a bien tout cas va tout les va qui na bangote. Wataza kisoki na salle d'op pa kufi na kata salle d'op pa opérer bébé. Parce que là c'est quoi anesthésie c'est là de anesthésie c'est là kufi na kata salle d'op. Mamoni kuta de demander ko banga na opération. Il y a des déplacements qui ko opérer ta côté. Zambi mokai baki kaka tatolo bipoza kanzamba yebaki komela biso tuyebite surtout tosalili na moto okufaka na puya dadi na biso Nzambe kaka muka permettre soki ezalaki bina mpona mbongo je ne pense pas ebela bameseno basoutenaka biso balorence okoko bale pétrolier mama Olive Lembe oyo atikaka biso te non faut pas toloba ndenge wana asistaka na bamoment nyonso tu oyo esengeli. Les gens peuvent décider sur la vie des communautés. Attribuer à mon amateur et sur la mission qui m'a trouvé un tel abomara tout ça ceux qui nous ont marqué et ça na ya dade banzo bela na décembre ba novembre na tournage ya dade au force na ya dade nzoto ya bien il faut soit traitement ya dade au tourner au monde na ya dade au force ngabi ya dade ozo bela il faut soit traitement ya dade biso na piki non mais la suma sangate no ba sambela ngabenda so biki ozongi anoka bilengi abia ngana okufa te ngana business ambongo ngana tutu kitumina ngana tapis rouge na mwana maternelle adublaka te naza monenga ya dadi okufa te obika abenga esinga ya dadi akufi ya dadi Ma mission TV, le miroir du monde. Ma mission TV, tozana ndeko kombonani. Gosse. Gosse azabongole qui ya Dadi Kambala. Alors Gosse tonge toye ba ndenge nini penza et c'est pas ça qui. Ouais, donc vers Koufi na intervention ya opération. Voilà, vers Koufi na intervention opération lobby na 18h. Vers Zalaki na cancer et estomac. Avec un cancer estomac. Tant que tu découvres que ça cancer et estomac peut tout ça et comment qui déjà estomac et comment qui déjà cancer voilà comment déjà cancer comment déjà makasi donc comment comme maman Nzambe toi mon Nzambe là opération les cas bien dommage pour nous donc hier intervention là récemment qui bienté et l'équipe bienté et puis c'est ce qui fait que dans la salle d'opération à la salle d'op déjà au bato bande ko beta lisolo balobi kende ko Dadi bazwaki depuis na ndaku akupelaki na ndaku est-ce que tu proposes confirmation non vers couper na Ngalema vers azaki interné na hôpital Mona GB Marie lo mo ba bongo parce que hôpital la diplomate hôpital mo monene ezala wana vers azaki interné wana bande kambo bande ko zela ba nourrir et pour moi pense parce que comme dit faible si intervention et salama et lobinde il y a qui journée au salama Ngalema. Ça dit combien de jours? Pas pratiquement une semaine. Il y a Wana. Parce que qui déjà wana avant. Ça qui examen qui est un cancer. Fallait l'opération a tardé un peu à Dagobanga pour éviter l'intervention des Bomarabatu et à Bangaginina. C'est surtout une semaine pour convaincre et non, au moins les malades il faut opérer, ça va passer.
Et puis c'est là qu'ils ont tout. À sali une semaine là-bas. Et puis la seule opération lobby n'a pas tenu et puis il est parti. Alors, nini bateau nyonso bazolanda biso bauti koretenir parce que toza ana ngiri tomoni bandeko ebele mpenza baye bandeko bacomédien et puis yo moko petit frère na ye oza wana soko kokolance message moko na bato non mais message ezaka ke tozala mawa voilà bato oyo balingaka dadi partout dans le monde oyo bayesepelaka na dadi ndenge bandeko sepelisa bango na mosala balinga kosala bazala kaka de cœur avec vous bayebaka ke toza na mawa ata na mosika topartage na bango mawa wana mpona kambala atiki combien de bana et tomonaki ndeko na biso pululu ntango akufi toretrouve ke azalaki na bana 10 na basi 6 ndeko dadi bozo reconnaître combien de femmes et puis combien d'enfants dire reconnaître c'est trop dur dadi aza papa ya bana ebele il a plusieurs enfants na kokoloba nombre ya awa te azoso natangi 10 ou 15 ou combien mosusu te baya 17 aza moto bando kotambola je sais pas donc oyo nyonso mpe aza na mwana dadi amoni aza na mwana dadi tokoboya mosusu akoya na ye bateste adn eza nango tokosola oyo so toyebi oyo mpe toyebi pe te mais soki amoni ke aza na mwana dadi elle peut toujours venir tokosolola tokotala soki aza mwana biso toyebaka so tosani message nini opesa na mama oli oyo azolanda bon mama oli bayebi dadi ye moko ayebi dadi mpe déjà avant akufa azalaki déjà na mwana ye moko ayebi ka ndeni akobongisa so toza kaka soutien na ye esalaki olandi soutenir dadi na malade oui mama oli basoutenir na dadi na bino nakoloba kaka merci na soutien na ye nakoloba merci na basoutien na ye wana vraiment nakoboya yango te merci vraiment na basoutien ya maman malgré la personne est partie mais maman ezalaki na biso donc en tout cas merci vraiment beaucoup na maman libre merci beaucoup nayebi ke nakoremercier maman bien plus tard mpo nga mo naza journaliste naza na chaîne na ngai moko privé canal Ingos Likambala et puis naza collaborateur ya Vincent Chiluisi na la voix du peuple nde naosola no boye bato bayebi nge ebele bayebi batalaka nga na canal 1 balandaka mpe balandaka nga na la voix du peuple donc nayebi ke nakosala émission moko spéciale oui Vincent Chiluisi aza cousin na nga propre donc nga nabotami na papa yabotami na maman donc maman ya Vincent aza mwana suka bapapa na biso donc toza na émission moko spéciale tosala mpona koremercier bato nyonso basoutenaki biso et particulièrement maman Olive na soutien na ye merci petit frère y a Dikambala Goss Dikambala ameki ko répondre à la question nyonso ya ma mission TV alors biso lokwa toza nanu awa na ngiri tozotalela po toyeba programme et puis te communiquer bino donc on se retrouve tout à l'heure check à tout de suite.
na posa ba question te. Eh ya dadi. Dadi liwa mele kitu ya fina ngai. Eh mo sens que la lien bon ba tu sais surtout pour les mardi. Le corps pour mardi. Beka ka le ba changer le jour. Mardi ko ka ba. Ya dadi bambo va finir. Anga ba meeting de la diana MP ça la ya dadi to passer maka. Et puis que changer bilamba de deux bilamba. Ka pantalon moko ça no dit tableau. Chemise ka wana ko ngoli ba bouton. Tableau ya la télé au chapeau. Tableau ya au kanyola ba bouton de deux la bilamba te. Changer bilamba ya dadi bato mako bien. Bato ngano. Ne ko so. Bango ba ko tonga. Ngabe no lens. Bango ba o tonga ngabe no lens ya dadi. Ya dadi ya na ngai. Ya dadi. Bonjour Marjane. Bonjour. Marjane, un mot par rapport à Bato Baolanda yo tous en résidence il y a Dadi Kitambala wa utikotika biso message des années pour na bato nyonso o baza olela na famille artistique. Message ezaka toujours là na bike bino bolela biso longo parce que basango même les biso toyokaki bango déjà basi bayokaki yango avant pour bango bazala vitesse pour internet. Ponga muta informa nga kutuma Bernice Nzolani ndabenga nga na butu mais l'air benga nga na ndima kitenga bino eza nango ka ba les ondes ya Facebook abi mekana nous ko vérifier parce que na moni aida tango na Facebook ninga bi oh c'est vrai ce ka aida tango c'est que na mekana nous ko vérifier kati téléphone na moni susu ba benga lisusu na dini ngonzo ngabi oh to benga nga boni na bitena ko na lamuka na lamuki kana ba 0:30 wana na koti réseaux sociaux na monika na koti na femme artiste na moni ndenge mona koti na ba dona ba groupe presque belé na banzi ko tuna nga bité na benga na bengi Belleville nga bi Belleville c'est vrai dadi akufi Belleville singa Marjane ya dadi akufa qui depuis qui 22 ans c'est vrai bon ce que bat ba kita bien tout cas ba tout pe ba ki na bango te wataza kisoki na salle d'op akufi na kata salle d'op ba opérer pe bien bazela siko anesthésie sila de anesthésie silité ya de akufi na kata salle d'op kuta de demande ko banga na opération abi opération nezalaka somo babimisa na mutema basali boy bazongisi ya de déplacer tabaki ko opérer ta côté mususu Zambi mokai baki kaka tatolo biboza kanzamba yebaki ne kukomela biso to ebite suto salani to salini na ngoto kufaka buya dadi na biso. Eza Passi comprenait son émotion Eza Passi coopère de mes bio lokola Dadi Kitambala voilà merci. Comédien bosalaki parce qu'apparemment ndiye bozelaka ka mutu akufa après simana onde boye ko sanga au mona kité batu bande ko toza ko tala ya dadi bande ko baso sala o esengeli ba association tout consort donc téléphone donc voilà eza que nzambe ka mka permettre soki ezaki bina pona mbongo je ne pense pas et bela ba médecin no ba soutenir na biso ba Laurent Sokoko ba les pétroliers Mama Olive Lembe o ya tika ka biso te non faut pas autolo ba ndengwana assista à la maman ni surtout où il s'engage. Il a dit cri d'alarme et tout le monde Maman Olive ayeta. Ce qui Maman Olive a fait c'est mon discours notre tout ça Maman Olive va salir les internet bino kaka ya sala ga les internet ce qui pas salité bozo linga peka faut c'est la ndenge ni. Moi je ne pense pas que non maman pour la route wana kolobate maman pena donc makambutu donc voilà. Maman donc makambutu. Maman sunga kabisa tika kabisa te voilà. Mais bino moko siko lelo dadi Kambala auchiko akufi akiei Dadi Kambala va lui sous-souter. Siko boyoka c'est ba programme les dans la programme les réunion à 17h et pas à NTPC pas ça la président mafumu wana to la wana ndeto ba compétition ya makambo nyoso. Merci à vous. OK voilà merci beaucoup. Le président Bobo Manoka. Bonjour chef. Tout mon présence dans la résidence il y a l'artiste Dadi Kitambala Tsekibiso un mot par rapport à Bato Baolanda yo. Moi, je vais soutenir la prière. Le pire est commis. Tu es capable de nos médias. Tu gangaki, tu le baki via Zobela. Tu le baki. Dieu a décidé ainsi. Donc, grâce à lui, donc voilà. C'est un peu ça soutient la banque.
et continuer aux aller surtout financièrement, moralement, spirituellement aussi parce que la prière n'a pas payé d'argent. C'est un grand Maroc quand on Maroc à Jomo en Suède, Maroc à Fimo en Australie. Voilà donc bas semble le rapport à Bissau. Donc oui les Bissau ça fait trop mal, l'espace à manquer, tout en perdre pour Loulou. Et les avions d'Adi donc. Lelo Manoka par rapport à baliwa moko ya baboye comment na artiste baza ko continuer baza ko landa na ko kufa et ezo sala penda moi mabe et puis ezo sala signe moko ya mabe na artiste comédien tant que moko na bango artiste ko lo banini pona bato baza ko interpréter mabe comment na lisu baliwa et surtout mingi ne dadia to kufa lisu bo. Ben là on a besoin volontaire Nzambe parce que on a décidé sur ta vie son Nzamba boye ici matin. Les gens peuvent décider sur la vie des comédiens. Ndenge bazo attribuer yango na bato tel bato boye biso na biso mitema mabe autour un tel abomaka biso tout ça soki Nzamba boye salema. Donc le réseau salema donc tout le que c'est la volonté de Dieu. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. En tout cas tout ça yango débattre si j'étais s'il vous plaît bandeko. Oui ba ke liwa mutaza na pouvoir na weza Nzambe, ezaka muta mokiliti. Donc celui qui a décidé, on rend grâce à lui, soutenez-nous, arrêtez la polémique. Tous à la concentrer, tu vas la vie d'Adi. Tous à la concentrer, tu vas te hémorragieux. Tu n'as pas un zambe, tu n'as pas un moutouté, tu n'as pas évité de fréquenter moutouté. Tu n'as pas un zambe, point barre. Bobo Manoka, les lots souhaits na yo na obsèque ya Dadi Kitambala les ala coma parce que ce sont mon obsèque à artiste mi ba polémique za au kota ba désordre za aux ala to mona kiango ya pulu le banda ki bien mesu ki moi mabe lelo oyo na kombo ya Dadi oyo asaki musala na ebele niveau ya zalaki nango lelo oyo ko souhaiter et ba obsèque na ye ezala comment bon il est bien hasard artiste munene tant ba ya munene na Congo auto ko remplacer jamais donc dès comme Dadi bazate unique à son genre. Donc tout honoré comme il le faut parce que Azo méritait donc l'ancien à la gouvernement la bateau bakoki ko apporter les biso main forte na makamoyo tout les là vraiment na bon air ou esengi c'est un grand je répète que c'est un grand donc l'on enseigne les bien et on l'ingaté à la place à polémique mais place à méditation pourquoi ça se passe comme ça et qu'est-ce qu'il faut faire pas physiquement et surtout spirituellement. Ils sont vivants, ils sont jeunes. Eh, 20 batailles, plus de 20 pièces. On a vu dans les qui dans la Venezuela, on a beau bien la poudre, ils ont la qui cité. Bobo katena li pana yo. Na rolia yo za ramte malamu bango ba kana ba kisi. Mo motalolen vient tout ça c'était comme ça mon vieux. On a goûté mon bon le battre. Surtout je viens de ming na dernière minute ça na Bellevue TV. Donc c'est mon vieux de tous les jours. Voilà. Merci beaucoup. Eh ya na en fait yada de banzo bela na yada de banzo bela na décembre ba novembre na tournage yada dio force na yada di nzoto ya bien il faut soit traitement yada dio tourner au monde na ki yada dio force ngabi yada di ozobela il faut soit traitement titi et comme na moment mobo bapibia no liboso ki ya Dadi akufi na yo luke na ndako epa na yo nanga yo luka na ndako mpo na beli yo so epa nanga kasi tomona na chaque personnage na oya ndeni na ya Dadi bato baopiblia okufi ebikanganga foto makili totango kondi boye abi yaya na obika ya Dadi obika nkombo na ye ya Dadi abiso na biki na omela si masanga te na obanda osambelanga Dadi oyo bakabongo mpo bela yaya so biki ozongi anoka bilengi abia nga na okufa te nga na business ambongo nga na tutu kitumi na nga na tapis rouge na mwana maternel adublaka te naza morne nga ya Dadi okufa te obika abenga esinga ya Dadi akufi ya Dadi ya Dadi non c'est trop fort c'est trop fort. À la famille biologique de mon vieux Dadi Kitambala tout ce qui tout mina mais c'est bio
C'est un papa responsable, il a laissé sa famille, ses enfants, sa femme, ses fans, biso ba collègue naie, toi n'a pas si on perdre élément à monene baoba à monene. Rôle naie na mona muto remplaçant on a botamite. Ba jeune ya scène bilengi naie na mona muto pesa. Je suis parmi ba fille au ba jouer naie trop. Nga naie bia dadi. Bo vérifier na ba YouTube au mona na ba pièce belé. Je vais jouer moi na dadi na okoka te ya dadi moi na simba te na misana ka bilengi tant que jouer non moi na mobali donc aza baoba c'est vraiment triste douleur eza nga kutu nga naze lo côté botanga mpandi moi si na ekasi bana na e famille na e biologique ba fan na e de loin ba fan na e de près partout dans le monde en tout cas c'est vraiment dur. Mosantu toroyi kokoki koyiba meilleur moment nini bo passa ki na de kitamba to ba meilleur moment nini o bo passa ki na o e marka yo tournage kaka ba tournage kaka na tournage donc na semaine moko na tourna presque chaque jour de lundi à samedi donc tourner na ya dadi 5 fois na mona na ya dadi trop ya dadi soko li eloko ata koka na ye na rata te ya di pena fungwa na longa kindoki ya dadi mikate na oli ya dadi ali rate na tournage ata balambi ndeni ali na ye te bilo ya tournage ali akate ba bon moment na passa na ya dadi za ya dadi escroc nga ya dadi escroc hein ya dadi escroc ata ebisio après tournage to beta tour akokimo mo santo mutu moko benga za posa ya na lemba oza lokuta. Donc naza ba bon souvenir ya dadi na uti Dubai na mbongo zapi na kabelo mbongo de bilandanga na Kasavubu na soki 277 boye so nini ya dadi ozaka na bilengi ya dadi en tout cas teliwa ya dadi ba conseil ne sala beska na scène koluka to sala bes na ba émission journaliste muso poser aux questions mo bien te BBC nde bato bazwelaka yo kosala baémission mingi te bundaka kaka na bascène soko tourne kaka obeti yango nde bese na yo nga ya dadi merci nalinga kopo oyo kaka ya dadi nayebi te solali ndeni ya dadi nayebi te malili yo soko oyoka yaya ya dadi ya dadi non c'est trop fort. Merci beaucoup Sangwaliwa ya dadi et puis Sibiso c'est vraiment bonjour président Jarvin. Bonjour Ndoko Nangai. Bonjour. Voilà, et tu as dit que Sangwa Passi et Lelo Oyo, Koyoka Dadi Bitamba la Kofi, Nazina Yo, ils ont interpellé au Nini. Voilà que l'âme de mon vieux repose en paix parce que Wana Vieux Nangai. Moni, je sais pas, Moutako Maram Tabatouté Nasuka, Vieux Dadi Oyebi qui est Vieux Dadi Ando sur la presse qu'on a battu bien. Donc voilà, donc je suis hyperment émotionné. L'émotion dans les accords, il y a la devant Batouté, mais il y a la Kati. Parce que nous avons un moment passé, un conseil où ils allaient produire expérience, tu t'imagines que je suis pour l'autre que dans peu de temps, dans moins d'une année, tu vas faire la Covid mon bazaki proche na biso OK na bango ce n'est pas facile quoi. Donc on est émotionné, on est en train de réaliser qu'il est vraiment parti. Il est réellement parti et notre vie est partie. Voilà. Aujourd'hui aujourd'hui quand il y a pour fréquenter tout pour jouer na Dadi Kitambala de son vivant. Bien sûr. Na joué na ba film ebélé au pays langa suna tout récemment, il est vraiment kala na Top Vision, je crois, tu es en train de vieux chinois. On a joué un film, pas dans la télé, a joué un film, maman commandante, a joué papa Naomi, a joué un maman Mnangé Belé, et puis dans la place, tout le monde a un artiste Ebélé, a Raka Azouanga, le petit tamoula dans la soirée, dans la fête, il y a une soirée à Chou, dans la manifestation d'artistes, on a répété dans la tamoula. Donc, donc particulièrement au père de Dadi Kitambala na théâtre congolais rôle banini bato tonalité bakoki koimite bango kombo bena jouer neti nani oyo
to bavie neti bagere bavie dadi okozala na mwa de tout mais mpe koka nyonso 10 eza mwa mpasi apo tobimisa dadi motu eza mpena mpasi tokobimisa mpe baoyo bakoleka vie dadi lobi mais mpona kobimisa dadi te eza mpasi ya mpena mwa mpasi bon tokolimite nzambe eza vraiment mpasi parce que moto abetaka tonalité akote neti nini oyo na te so ozocomprendre mais soki kobimisa vie wana ya mwa mpasi amoke nzambe asala waye message nyoko koloba na bato nyonso baza de partout badiaspora baartiste oyo ya partout bakolanda baimage oyo par rapport ya matanga oyo ya opère de dadi message clé okoki koloba eza nini présence ya bato message clé eza oyo akufi aza moto mokie te aza vraiment moto monene na monde na biso tolimbisanga na loba c'est une icône d'une manière neti bagénération na biso bakonse oyo biso opère vraiment cauchemar et nasenga tolela avec toute conscience tolela avec toute adaptation parce que oyo akufi wana c'est une personne importante qui nous a manqué. Donc tu comprends au moins qu'il y a un mot à perdre parce que je suis pas moi. Merci beaucoup. Bonjour, c'est Gon Kapanga. Il y a l'artiste disparu Dadi Kitambala. Un mot par rapport à Bateau Nyo Sobaza Hollanda, on a HD Vision Télévision. Ouais, je crois, merci de vous compatir na biso, la famille biologique. Donc, merci. Mais on est là. Tu que pas si zo baksa ma pota oyo toti kozoya shikopululu na okuteka okinangote. Image wana ezana na mutu ale pour élément lisusu ya makasi boye Dadi Kambala akei. Alors quoi tu as pouvoir osalelo te to saronine. To le la kaka. Voilà. Lelo oyo toyebi ke liwa artiste ba interprétation ebimaka ndenge na ndenge président fâché lelo Dadi akei pululu tomonaki awa ba désagrémé ezalaki lelo to perdre Messe Bio Dadi artiste a monene toyoki déjà ba rimer comme ba belé eza osala nini komona lolenge bandeko na yo ba artiste ba collègue na yo baza kokufa boye nanu yo moko personnellement. Bon, oh on a yebi ya liboso ezali artiste aza mutu. C'est presque chaque jour batu ba okufa. Toza pe belé et en même temps toza bato donc liwe koza mutu asalara art lobi koza mutu apusu lobi koza la ekoza charpentier donc liwa ekanela nango ka bato. Les autres loko toko bando lobela ngo so ndeni te po eza pe solution te. Et aux arabes plus important ils ont solution à likambo mais loko toza na solution na ngote to bando loba on monte que to bebi satana biso pour rien pour nakoloba ce que ça ba biloko mo ekomo loba ma ba interprétation wana en tout cas batika po ezo na ngope na place te pour to mona inde via banda ko bela ake ba opérer et je crois que mon taliboso te ba opérer et liwa ekomela ye. Il n'y a pas si nabiso ezali souci ezali que to bungisi produit moko ya biso ba neko sepelisa na ba collègue na ba artiste na ba fan na ye ya musika na de près pas si ya makasi nde ya ngwana soki bandeko tokosa analyse batu bakufa toloba otokoki koloba toloba échanger l'autre c'est qu'on capable échanger l'autre donc ça ne sert à rien. Ya kolobaka lobaka o artiste tambola ndenge nini azala ndenge nini ase comporter ndenge nini liwa elanda nango ka partout lelo ko kende pe longwa oke poto oke ovani na mboka mo be artiste baate liwa tango elando kuna to lobane voilà donc ba interprétation na eza nango penza na place te et puis Chiko Pululu so makamna ekenda ki ndenge kendela ki wana parce qu'il est Chiko Pululu na Dadi Kambala makampezo kini na ndenge nango pour Dadi Kambala. Voilà. Un mot par rapport à Batoba Olandio, par rapport à Yaliwa et puis peut-être ça pas si n'avait pu souhait nayo pour notre obsèque où il y a Dadi Kitamba. Souhait nangeza elle est bien. Bible le na biso na circonstance nyonso to kumisa nzambe. Donc tout ça elande yango ndeko zala plus mieux. Muto to bungisi aza muto yo
et tolingaki mingi alingamaki mingi na milieu artistique na famille na ye moko et puis na ba fan na ye quoi et voilà donc to souhaiter kaka ke matanga eleka malamu bakunda ye malamu parce que asi akufi. Merci beaucoup président Fasheka. Merci Sengon Kapano. Ma mission TV, le miroir du monde.